Et si la kita, après kokuta na nabakulu na ya masina pe anjili, la présidente ya ONG Congo Diantotila na objectif na ye ya kosunga peuple congolais mobimba akitaki lisusu na village Masengi kuna na Congo Central wapi epai akutanaki na bamama pe ba villageois nyonso ya village Masengi abengaki bango penza bavandaki basololaki pe apresentaki bango projet oyo lisanga Congo Diantotila ezali na yango pona kosala à travers ONG oyo ba créé avant masolo ba villageois basengaki na ye a expliquer bango objectif pe souci na ye na boyende alobelaki bango boye. Donc comme on a ya kuyalu bakembisa mena poto babenga nga mingi ya kuyalu bi mama Congo pamba te na lobela ka mabele tina meki na poto na bundela ka likambo etali mabele na biso ba valeur culturelle na biso oyo ke to bongisa. Donc yangwana na yaka kozwa likanisi na lobi non il faut na somba mabele na Kinshasa te parce que Kinshasa boko ekufa. Fona ke no koloka sika moko oyo ke na koki kosala eloko moko po bato bana ko reconnaître bana ko zongela bokoko na bango na malembe. Eko yebisa eleki aluka place nde kato baba koko balinga ki ngana bino tozala elongo ba place ezebele na ba village nyonso ya Congo mais ba eko bimisela ngo kaka awa epa ya pia mokonza mbuka na biso na gentillesse nyonso ndire na yebi kaza boy pamba te à chaque fois on a lobby bon futana o a lobby a proposer sur boy nga bia bon donc aza vraiment na posa ki nga vraiment kana za na mboka wana donc na za na bino elongo na kanisa ya motu ya oboza na besoin boyo ka mabele wana esomba mi pamba te makanisi na ngai ezate ki ona uti na bato batindi ngai obie ba mikonza mboka mutu batindi ngai non eza ba mikonza mboka te eza ke biso toza na lisanga ona yebisi bino ke nazali mama mokonzi o babenga mama présidente na lisanga o eza na poto tosangisa bandeko na biso comme biso nyonso na ba o tobengaka babundeli mboka ba combattant. Donc tozana bango ngam na dirigera bango ngam mutu naza liboso na bango wana tolobelaka makambo etali bokoko na biso tosola masolo etali mboka na biso. Donc ina lisangana tozana ba mama ebele pe tozana ba papa ebele likanisi ezwaki ke tozwa mabele tosomba place na mboka bakoko po totonga eloko ya monene wana topesanaki makanisi biso nyonso na lingomba na biso ya bana Congo Diantotila ke il faut tosala école moko bana basi retrouver école wana ekozala école te ke boya po bopesa biso mbongo bofuta mbongo po bana bato mosusu balobaki biso tozokoka te ezali école oyo ekozala école orphelie. Donc mwana nyonso akotanga sito mingi vraiment nalingaki tokobandana na début tobandana na bana oya mike bana mike ale ndenge tobanda komatisa parce que tomone so tobi tozela ti tokotonga nyonso esila po école banda ekozwa temps toyebi te soko ezwa combien de temps mais na début tokobongisa place tokosala na école mpona bana mike dès que bana mike babandi mpo nde bazokola bo bazala déjà bayebi ke bakendaka esika mo bakenda kozwaka éducation wana ezali éducation ancestrale mpe éducation ya monde eza te tokotangisa kaka oyo ezali bokoko non tokotangisa bato bayeba mokili ndenge ezotambola mpe bayeba valeur oyo ya mabele na bango. Donc tokobandana na bana oyo ya mike ala po dès que tozopusa po malembe alende tokomokotisa mpe bamikolo malemi tozokotisa bamikolo mpe na kati lokola Teresa monene tokotala ndenge nini espace nini ekopesa biso nde tokosala hôpital na hôpital wana ekozala katikati kote oyo hôpital mpona neti totia bakisa mindele pamba te yango tolinga oyo kaka na nzela bosenga bomela nini ngani yebisi bango bokomela Congo bololo donc epesa bino makasi pamba te nga nakola na famille na nga na kati ya Kinshasa mais koko na nga azalaki chaque tongo on dirait na noloba oyo eza koloka chaque tongo sala muke bandaka azotokisa nzungu ya Congo bololo. Donc ata obela témoin na nyonso fazwa Congo bololo amela oyo kaka soko lamuki pe oboya te soko boyo oza na problème awa pe soko pona muke ya Congo bololo mela tobela kate eloko moko te nzoto makasi tango nyonso okobimisa o nyonso ya salite ekotaki obombi ya malamu na kati ya nzoto. Donc ezana banzete obino boyebi yango bozana ngo ata musu bozoleka parce que kimondele dominer biso nyonso menga na préféré kuto awa bo bana opensaka peta na babiloko ya bongo ba oleke bakisa ba mindele wana mindele ba okufa nango biso pe tokoma okufa na bakisa parce que bakisi wana ezana ba produits chimiques na kati ezana biloko mabe na kati en même temps biloko bino bo vivre nguba na li eza sukali makasi par rapport nga na liaka biloko bino bo vivre awa eza ba biloko eza frais eza biloko eza naturel
mais bako balobi bokoko na biso ezanga dose en même temps bokoko na biso tala melisi au verre moko eza na dose te ndenge nango okome bako bana mwana moke bote mais là divers bon pese ka ya moke ebongi na nzoto na ye biso bakoko basalelaka intuition mais mondela sala biloko nyonso na qualité mais qualité nango mpe ezosimba te mais moye bocomprendre yango eza te donc yango wana ekozala l'hôpital wana ekozala katikati totie makambo ya mondele katikati totie makambo oyo etali banzete na biso ya bokoko to traité bato na ndenge ya hôpital ekozala lokola hôpital traditionnel donc après oyo mosusu ekoya na kati ekoya sina nini nalukaki bamama balandaki ye vraiment très attentivement pe basalaki échange ya question réponse wapi pa elakisi mpenza ambiance ezalaki kitoko masolo wana bayambaki objectif ya mama malamu mpenza pe basepelaki susi ya kotonga centre d'alphabétisation pe baekole oyo akosalaki bana batanga bango nyonso ofele pe akosala bongo ba centre de formation pour na ko récupérer ba maman, ba fille mère, ba jeune garçon oyo ba perda espoir, ba yeba que bazali utile na société. Kasi esengeli koyeba ke mama Congo oyo bozali komona na kombo ya yaya kuyalu bakembisa azali nde kobundela ba valeur pe doctrine africaine. Objectif oyo afutelaki biye na ye kolongwa Allemagne pe kokoma awa na Kinshasa to pe na Congo ezali ya kosunga peuple congolais mobimba en général na boyende asombi espace ya mabele ya monene kuna na village Masengi oyo susi na ezali asala nini enga ye mama Congo akotonga na ba hôpital pour na médecine moderne pe médecine traditionnelle na boyende ensemble na ba villageois wana ba salaki visite ya terrain oyo ekozala penza bénéfique pour na bango alakaki bango ekozala chantier ya longue durée te ezali nde à court terme na boyende ba maman ya village Masengi basepelaki penza na likanisi pe bolingo oyo yaya kuyalu bakembisa mama Congo amemelaki bango penza po litoi na bango esepeli pe bango moko balobi vraiment bazala délaissé depuis beaucoup de temps bamona ni député ni bakonzi kokota likambo na bango na boyende bapesaki mama kuyalu biloko ebele oyo ba offrir ye penza po akende na isengo pe balakisa ye bolingo na bango ndenge bayambi projet na ye na isengo tala ya boye etikela biso film te kasi esunga biso servi biso nde de leçon ndeko mboka na biso Congo ezali na ba branche ebele pe ngonga oyo esengeli osunga bato kobeta misu paipai te sunga po bino bato oyo bozalaka na mbongo na yo ezali kaka ya ambiance okota na boîte il faut kaka so ya bofort canette to pe whisky mbongo ya kosunga bandeko oyo ozali kobwaka na toilette sunga bandeko na yo po ozali pamboli peuple congolais to sunga na biso mama kuyalu bakepisa yaya en tout cas biso to pesi nde longoni ya mama merci po oyo ozali kosala nzambe ya mona yo pe gouvernement pardon batu ya boye bo pesaka bango nde maboko